Mbote na balandi nyonso ya Mama Lorraine Mbala TV ogozalaka wana tout le temps ya kolanda chaîne oyo parce que ezaka rien que la vérité. Laisse que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Yambona banda émission na ngala lengi tozongisa matondi epai ya Nzakumba. Seigneur, te pèse merci pour la grâce, faveur, opportunité. Oh, salibiso ya kolandana, ya koyoka na lokumu kembo masanzoli, ezonga na ngambo na yo, na sengi protection na yo, likolo ya batu nyonso basabona na chaîne oyo, continue ko bomba pe ko batela bango na kombo na Yesu Masia. Amen. Merci beaucoup. En tout cas, to s'abonner, to aimer, to partager. Nzambe ozanga te ko pambola bino. Car ningo zalaka moi lisolo. Moi conseil pour tout sungana parce que modèle maramozo qui est na mokili oyo esengeli esika yo zali obatela esika yo zali obatela lelo na eza vraiment précisément na ba papa tango ozana mama na ndaku esengeli ba faute o to pa défaut o mama za nango talisa mama talisa mosi na OK o zo sala boye eza kitoko tenga mosi na nga faza la boye Berrer wana epesa yo opportunité de ya koluka mwasi musu libanda parce que oyo zuye wana peut-être tongo yo luka libanda wana akoto mabele akoto kuna na lingina ba papa na profiter pour na ba couple nyonso tongo ozo vivre en couple na mobali na mwasi esengeli botuna naka papa ba défaut nini eloko nini o monaka ya mabepa na ngai esengeli otunaka muninga mwasi na yo mobali na yo tuna ye papa ba défaut nini oyo monaka pa na ngai petango papa zo ebiso ba défaut na obo eza posani obongisa ba défaut wana yo petango pe papa mama tunio yebisa pe muninga zala clair ba défaut na eza boye ba défaut eza boye eza te ke ba défaut ya muninga ekoma opportunité na yo surtout ba eloko ezalaka mibali nde baza nango papa mokili oyo Yesu alinga ya Jésus-Christ revient bientôt, tout changer ma comportement. Oh, zana ewana batela bongisa ye. Ba défaut na ye. Supporter en parce que la Bible nous dit l'amour supporte. L'amour supporte. Bolingo kanise la ramuninga mabete. Bolingo et supportaka. Ato monike on a linga kaya en tout cas boy excuser ngai bisika naza makele les a tellement les a tellement beau s'abonner, beau aimer, beau partager. Ce qu'on s'appelle la conseil nangai, en tout cas, pour s'abonner, pour partager, surtout bas commentaires, pour liker et ça la vraiment bien. Na linga rabino nyoso bozo raté ko landangai, tant bon mona vraiment ba erreur bozo raté ko benga malolo tala boy ko bongisa parce que na lobaka pe na continue ko beta sete to e baka nyoso te. To baksaka bisika o ezangaki to baksaka po bisiko ezangaki lelo mibali bakomo bima libanda pourquoi raison ma femme est très sale est-ce que ma femme est très sale tant olinga kaiwana salité wana ezalaka te to salité wana ekomi après mariage tant salité wana ekomi après mariage sunga mosi na yo mama boete moi ça zaka boete ata na wala bana ba papa na kenda ka pa ba mama kolinga te ba défaut ya mwasi na yo ekome le loko moko boy o profiter nango ya kolinga ka basi libanda muto ko supporter lokola mama bana no ozala te muto ko supporter lokola mwasi na wana ozala te lelo basi bakomotala ka ba mbongo basi bakomotala mbongo bakomi na intérêt mbongo sans mbongo bolingo ezate Sambongo bolingo ezate parce que ba yebi eloko wana te les biens matériels ezo boma ezo détruire ba foyer mutabo ya mbongo azalaka te mais tant yozo linga pona mbongo eloko balingaka eloko nyoso bazwaka ngo na mbongo mutu nyoso azalaka na facilité kozwa ngo mais zonga sima papa mwasi wana tant bolinga na ye wana ozalaka na position nini position nini ozalaka tango lingaka mwasi na yo position nini ozalelaka po lelo mwasi wana ba défaut ya mwasi wana koma lokola miroir na yo
diable afungoli yo misu otalaka bolembu bafaiti ya mwasi na yo ozwi badefo mwasi no ntango lokola miroir otalaka ngo lelo meka pipe ya nango deja papa bongisa nde mwasi na yo bongisa mwasi na yo ozalaka lokola oyo ozolula libanda wana mwasi aza impoli sunga ye parce que boboti bana eza teke lokola mwasi wana badefo mabe eleki mingi okomi mpe banderolanga mpe basi nakendaka kaka en tout cas bo excuse nga makelele eza makasi bo excuse nga vraiment to s'abonner to aimer to partager to profitaka esika moko bomoni yo sentir moi po yo sepela talaka endroit ngo sepela ngo sepela ngo donc to profiter ka bon tellement makelele pe ezali en tout cas bo supporter makelele wana et l'équipe est trop makelele o peksa bango ndeni bandeko na ngai o peksa ndeni tango ozwi badefo ya moningo ntango lokola miroir okeboyo mitali ozongi bo mitali osalelo te mieux vaut un démon que tu connais qu'un ange que tu connais pas oyebi ke mabene eza boye oza na facilité à kogérer mais ntango ozoluka mwasi moko boye azoyela ona posa bameme nzoka nde katine eza ya kopola oregrette ma femme si je savais ezala trop tard papa bisika mwasi nazokoka te sunga ye sunga mwasi na bisika mwasi azokoma te ede ye somoni ke mwasi na mbetu penda azokoma te na mbetu penda mwasi azosatisfaire nga te vandisa mwasi na oteya ye parce que lelo mpe basi mabala bazelaka mibali babanda bango ya mwasi mpo koobanda mobali eza na eloko mpe esali ke mobali aye asali waw atelika nde ozali wani atire epe ebele mpe ya basi ya mabala lelo kotina ndako boye possibilité ezali apena na possibilité mobali ana mbongo mais okoti na ndako boye solo masuba ebeti yo na zolo yaya ata yo moko basi mabala mpe ebele bakoma na bango komaka liboke onikonka bongo mais eloko ovandeli osoigne yango na libala toza na 100% na libala 20% eza kolamba eza comportement eza façon d'être na yo lolenge ndino kozala 80% bandeko eza mbetu 80% bandi na mbetu il faut moko asepelisa moninga mwasi azala satisfaire na mbetu mobali mpe azala satisfaire na mbetu ntongo omoni ke eza na basi mosusu pite mata bango so mpe ndenge nini donc pite ya ndenge ya bien basi mabala pite ya ndenge ya bien pite ya nzoto ye kumoko akokaka te fo akoma na bakama il faut tala mpe mobali na ngai naza na ye il faut totalaka soki mwasi oza na posa nzoto mobali aza na posa nzoto te mama soki olandika aposa nzoto notyango liboso okoboma libala mpo ke koluka kaka mibali oyo baza moto mais ntango omoni ke ndenge oyo ozali mobali azokomiso te ede mobali naona bakisa bokoko ezali sunga mobali na yo bakisi ezali bakisi oyo ya banzete so mpe ndenge nini toyokaka wana uswat kei nango na balosambo parceke ngai nde naza boye nalakisaka bana nanga kaka huile d'olive ngai nalakisaka bana nanga huile d'olive parceke huile d'olive eza vision na ngai na nyonso nalakisaka bana nanga huile d'olive baoyo batraitant na bango na bandenge na bango wana bakende na bandenge na bango so moniki mobali azokomiso te yaya sambela mobali nanga azokomisanga te nazokoma te nanga azokomisanga te osambeli mama eza raison te ke eza wana eza envoûtement mpe eza kindoki eza mpe na bapapa mosu papa ntango ozovanda na mama na ndako ya libala kozwa mama te na image ya mwasa ndumba libanda te sala na mama lokola obatela ye parceke vie eza molai yango ntango oza chrétien luka mpe mobali aza chrétien yo oza chrétienne oluki mobali aza chrétien parce que ntango ozoluka mobali aposa nzoto mama tu vas souffrir toute ta vie eza mobali mosusu aliaka biloko makasi wana ya mesana kotala bafili me moko boye ale ozwi mwasi no ya ndako okomisi ye lokola basi wana bamelaka bakisi talaka mpe position osalela mama ndako c'est ta femme légitime
Asa moi sino libala za moi sandumba te ke buka lelo lamba lelo. Kene na mama malembe malembe, kene na mama malembe malembe. Yo zo kokate, yo so kolanya mbetu, lokola ebembe, il faut ningana. Wa nyo so tala ozo ba mouvement tala ki na TV. Olingo komisa ngo pa moi sino ndako. Ozali baya, oningala kate. Emso abina kamula ngute na bumwana. Abina kamula ngute na bumwana ede. To yo yebi musala papa sunga mosi na yo basala kabwe bakindaka nango boy yo zo tika ebongo zo luka babuka mbetu papa lelo diable a multiplier ba stratégie na ye aso luka nani oyo akobebisa aso luka nani oyo akodétruire oyo sala ngo papa ko bimisa défaut mosi no lokola miroir to bandaka otala ngo ozo katela mosi mangala aza mwana no te papa moi ça mwana na ote à sa première conseillère ya vie na yo à sa première ministre et gouvernement ya ndako donc moi ça zo loba no papa yo kaka pe moi si na yo e misusu papa ko bimate na bimate nini il faut ngana bima yaya papa peut-être ndazo loba no ko bimata nga sauver ne loko moko boy maman yo peut-être la rapendo moni papa asana poussa moi douce moko boy moi douceur. Donc on solo bane moi tendresse pe ndeti ba biso nza ma pesa biso voix munene et sengolo kondi sa voix wana chérie obi maero yo chérie ko bi maero te c'est plus le vendre na yo papa maman tango yo kika olembise nye voix wana o vanda avandi peut-être on olembise les voix wana fandi. Mais tant que vous avez un brital, kobi makaka au PCND kanda. Kene na papa malembe. Asa bébé na yo. Eh maman, papa na sa bébé na yo. Asa bébé. Lelo ba je na couple za la lisuti. Ba je za la lisuti na couple. Mo ba je wana je de mene. Et c'est que rappel bien, bon unité bozali nanu. Bolingo novelas, mais tout comme ça on peut réalité. Tout comme ça en réalité. Et ça na basi mususu ça na école mususu alinga ton papa a sentir papa na a sentir papa. Siko ça peut na école moko boyeka lokwa meme et ça ninga kolela ngo akola bongo. Mabe ya muninga bo solo la bo bongisa. Et ça fait que mabe ya muninga comme ça ngo miroir. Naso beta sete bandeko ko komisa mabe ya muninga miroir te bisika ba defo ba faite ezali bo bongisi bo ezate bongisa bo kitoko te bongisa bo kitoko te batela c'est ça mokilo yo dzeba zo luka bisika ni na kokota dzeba lingaka libala te pe dzeba ko lingaka libala te ndebo za en couple wana dzeba zo sepela te lelo to yebaka kindoki na ba famille lelo kindoki za suna ba famille te. Yo so yeba teke moba mwasi wana zo kana yo pona nini mission na ye ezali asalo mabe mission na ye ezali asiso carrière a côté so sa mabele parce que moni mwasi no wana zo protéger yo yesu ko alinga boba yo etoye beloko wana te a osala tous des moyens joyeux kitisa yo badalila bazali badalila basila na bible te badalila ba ose baza ko exister jusqu'à présent mwasi no ndako wana ba défaut na ye bongi sango vandi se pese ezala mobali mususu avandi avandi se moi so pese conseil comme si moi na yo et loko sala ti papa za moi noté c'est ta femme aza bonheur na yo ezala basi mususu zange na vie et sili otika récupérer te vandi sa moi sino conseiller lokola boligo na yo parce que ça une partie en nzoto na yo et loko yo lingi o mi sala mabete soko lingi moi sina yo o bongisa ba défaut ba erreur na yo o bongisa ba défaut en tout cas to s'abonner to aimer to partager et ça langa bien o sepe nango partager makambo za raté loko ebela koloba mais ngonga et ça la rabiso défaut ngonga esaka biso défaut na lingi bino mingi nzambe kwazo pesa biso pema a continuer ko pesa biso pema eza pena batu misusu mama garda rappel eloko pe bimisa pe papa libanda oza pena secrétaire
Moi ça libala faut à peine à secret. Ba couple belo tozomona et basé na ba secret. Ba tu nyonso ba ke mobala pesa ko mbongo te. Ba tu nyonso ba yeba ke yondo simbinda. Mama, ato tamboli kisasa, ato tamboli mokili mobimba. Mobali alingaka moi ça respecter ye. A respecter ye moi ça banga ye. Eza rolo mobali alingaka. Parce que tant yo impoli, oza mal bouche. Nyana lingaka mobala gangela ngai te oza nani? Po linga mobala gangelo te. Otika la roza mobalo te. O mone la ya vanda ka yo lo mobalo azana mbongo te. Mobalo azana eloko te ndako ako supporter ba caprice na yo. Ako supporter qu'impolitesse na yo. Mais mobalo azo bima tongo. Pe mobalo ami yebi o ya zali. Atoza kitoko lokoleka Jezabel yaya remplaça ko ya kaka. Vasti akenda libela azonga te. Moi si quelque soit ba grade ozalango, quelque soit au touchaka salaire à ma kasi koleka mobali. Otikala kozali kola mobilité. Faut zaka na se ya mobali. Les loi parce que la Bible nous dit moi si ba désir na ye za pas mobali les na nyonso femme soyez soumise na nyonso tant yo zelo mataka likolo wana yango mona ke moi ça sera toujours na se mobali ça sera toujours likolo moi ça okomaka likolo te faut zaka toujours na se yango ba divorce zo ye belé. Hein? La divorce c'est bien en tout cas Nzambe apambola biso. La prochaine émission, vous n'allez jamais décider de s'abonner, de aimer, de partager. Bisous, bisous. Bye bye. Que le Seigneur vous bénisse. Bon, respectez-moi si vous respectez-moi sa cause na yo. Ceux qui respecteront moi si la famille na yo, bande comment peut respecter moi si. Baso vandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choqué basi na bango. Tango yo so bimana ser wana lelo. Ser wana lingi yo wana lokote. Olala kapa na bino ata fouchette ozana ngote. Lelo ba prière moi si wana ba faire moi si wana nzamba otomboli yo. Okomi na position songolo pakala. E koma yete. O mwana te okota mabena kata ndako maladi kidi